nalobaka boye oza na mwasi oza na bana esengeli ete toyeba nini tokolanda na kati ya libota. ABC1 site moko oyo ekangi masolo na monde ati mpona kozwa bainformation ya kitoko landa s'abonner na ABC1. ABC1 soki abonné okomona bemission ya kitoko bainformation ya bien musique ya malonga yaya mwasi papa mama oya ko s'abonner na ABC1 te yaya façon na ko papola ye akolapa boniko ABC1. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité. ABC1, c'est Jésus-Christ qui est le number 1. Bandeko mbote mingi bino bato bolandaka nzungu ya libala. Bandeko langai ya solo tango tolobaka Yesu Kristo azali moto na yambo tolobaka yango pamba te babalani bato oyo bolandaka émission nzungu ya libala tolobaka yango po ete ata ko libala ezali institution divine. Balobi mobala kotika baboti ko sangana na molonga liwaye po ete bakoma moto moko. Nde talatina biso na ABC tolobaka Yesu Kristo nde moto na yambo. Po ete tandenge tolalaki ezalaki posa ya mitema na biso kasi bongo kolamuka. Soki nzambe te nani akolamusa yo po ete tolalaka lokola bakufi. Na yango esengeli penza toyebaka yeki azali moto na yambo. Ata kola mabala na biso na bedikasyo ya bana na balibota na bakokoso nyonso oyo tozwaka nde Yesu Kristo moto na yambo. Ndo moniti na nini na ABC penza totombolaka ye bongo pamba te yende azali nyonso na biso po tokomi lisusu na mokolo mwa lelo. Na tombeli bino penza mokolo malamu na ekeke nyonso oyo bino bokokota pe na tango nyonso oyo bokozwa biso yango moni mwana lobaka mbote na bino nyonso petika ete kimia ya nzambe eingela o mabota mabino pamba te nzambe nde moto apesaka kimia pe boboto bwaye eyamba bino bisika nyonso ezwami bino baprogramento angolano. Bon dia, bon tarde, bonne noite. La reine Olga Lompinga la mokitani wa Florence Matondo Mido atako lobi toyokala kipenza te kasi nzambe na ndimi ete abateli bino banso. Bandeko oyo bolandaka biso penza na émission nzungu ya libala. Tozali na bato bazali kobenga. Yango wana lelo pe lazali ngai moko te. Nazali na papa oyo bokomona ye pe tokosola na ye. Tokolinga to yeba pe na nzela na ye tokotuna mwa mituna pamba te nini ememie esengo nini esali ye ngai na bino nde tokoyeba na yango bandeko bangai bolanda biso penza na bokebi pamba te awa nde ezali soki kaka moto abungi nyonso ebebi awa nde ezali moto pamba te mama to tata soki botamboli malamu te na libala bino kasi bana o bazali ba branche babino bakotengama nde talatine esengeli to se soutenir to yoka la malamu na nzungu ya libala na tondi bino lisusu mbote papa la ngai mbote mama journaliste papa penza awe ezali ABC1 en direct de l'États-Unis pe bazwaka biso penza la fin fo ya République démocratique du Congo pe na mikili nyonso ya bapaya bato bakolinga bayeba yo kombo wa yo nani pe osalaka nini. Kombo nangai ezali papa Hilaire Kazadi naza bongo moko ya basali na nzambe na église la gloire de l'Éternel et puis à part ça nasalaka moi ba business nangai pe naza travailleur ya société moko de la place Stratégos Compagnie. Bandeko balanzi bolanzi penza la bokebi asalaka mosala wa nzoto asalaka pe mosala ya nzambe. Cela veut dire kokisi mokano ya lola pe mokili. Kasi papa obala? Oui na bala. Zali pe na bana? Oui naza na bana. Kasi papa na ngai pamba te émission yo ezali nzungu ya libala. Kasi na moni penzo benga ki lobi olingi oleka. Maloba mayo penzo ezali nini Chantal Yao la patrona na molongani wa ye papa Ozelom Sage na mapasa na biso Biancara Rebecca balanda openza la bokebi pe balandi nyoso ya ABC. OK. Eloko penze meminga na émission makasi. Na yeba ki na kolanda
moko ya mama na kati na émission azaki mama Espoir. Azalaki ko défendre cause na ye sur la polygamie. Mais na epenglaki mwa ba point moko mibale. Point ya liboso ezaki alobi polygamie eza mabe. Point ya mibale alobi bana ya polygamie bapambola makate. Mais nayokaki ekotanga kombo ya mwana ya Agar oyo babengi Ismaël. Mais pananga etungisaki nga mwa mingi. Natalaki ke Ismaël aza mwana ya Agar et pe aza mwana ya Abraham. Abraham aza moto oyo Nzambe apambolaki. Aza moto oyo azalaki na elaka ya Nzambe. Et comment mwana na ye akoki kozala ya lipamboli te. De même mwasi na ye Sarah monaki ke akoki te. Andimaki na ye lisusu promesse ya Nzambe te. Acede yango. Pe okolanda soko lobi olanda makomi okomona ke même ange akutanaki na ye pona kopesa ye pe elaka moko ke akozala mama ya bato ebele. Ebongo ye mama Espoir na lisolo na ye nayokaki koloba ke bakoki ko bénéficier te pe baza bato bakoki kozala na lipamboli te namonaki yango mpe bizarre. Nde problème na nga na yaki na koluka kotalisa bilembo tel que moko ya oyo natalisi. Bandeko balandi mama Espoir na yambaki na nzungu ya libala. Kabuya l'homme puissant plutôt na complicité Aimé Kasaka bakotela biso mwa partie ya mama Espoir na maloba maye alobaki. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Alors, moi, je ne peux jamais encourager la polygamie. Et la Bible, ma Bible, ce qui est dans l'Ancien Testament, la polygamie était autorisée, mais dans le Nouveau Testament, on n'a pas mis l'accent pour la polygamie. Polygamie, exactement, maman. Batika makamwana ke kocha bakala batukotini kana pona bakota oh Salomon a fait ça, oh Abraham avait ça. Pourquoi on avait chassé si réellement que polygamie on a attaqué na moto ya pour le bengana Ismaël. Ismaël n'avait pas hérité. Il faut bailler déjà que le quoi l'entend bakabola qui c'est que Isaac a hérité d'Abraham. C'est parce que Ismaël a hérité. Au moins que Nzambe a juste makamunaye. Balobi ke mwana ya Sarah aza mwana mama ya ndaku, mwana Agar aza mwana makangu. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Bande ko bolandi penza la bokebi. Papa na ngai sikoyo yo la motuna ono lingolo banini, cela veut dire yo la kati na yo olobi ete polygamie ezali malamu, cela veut dire ata kondengo zali na mama okoki na yo pe kozona yo pe mwasi mosusu to pe bilenge oyo babimi siko bazali kosala penza mwa makambo ya malamu te ya kotungisaka ba mabala ya bato yo za na yo d'accord na ba papa wana oyo atiki bana na ya sundoli bango akena yo kolanda mwasi mosusu. Maman, dans un premier temps naza d'accord au regard ya komona lulengo oyo nga nazo ko interpréter makomi oyo nga nazo tanga. Nazomona yena no Agar azwi malako mwana na ye akepe na mopanzo ekendaki asali mboka ebele oyo baza kobenga ba Islam. Et soki nazongi pe okotala lisusu 12 tribus ya Israël ezalaki nde bana ya Jacob. Jacob pa azalaki na oyo ayebasi misato me Nzambe andimi na bana wana nyonso basi misato babotaki abenga ngo nde 12 tribus na ye bana oyo bapambolami bana oyo baza ya elaka na komona ngo mabe na lolengeni. Bandeko ezali nde pasi pe mawa ba papa balobi balingi na bango polygamie na yebi ke bokomi na esengo mais te bandeko bangai polygamie ezali mabe papa na ngai tokozonga kaka na libala po komona ngonzonga libala papa ya solo
na koboyela yo te soko sepela mpo bandeko na biso baluba abalaka bongo kasi soki tokei na 12 tribus d'Israël ya basi ya Jacob wana minei okomona ke bana oyo batombolami makasi ezali kaka basi ya mwasi bana ya mwasi oyo Jacob alingai makasi bana ya Rebeka pamba te Rebeka nde azalaki mwasi ya Jacob mais Rachel plutôt azalaki nde mwasi ya Jacob mais Léa azalaki mwasi ya Jacob te Jacob nde bapesaki Léa kopesa selo coutume mais lelo oyo komona Joseph na Benjamin bango nde bato batomboli penza na liste étoile ya 12 tribus d'Israël bongo ozobanga te ke ata yo la côté la yo ah po boza pe baluba soko zuba simbale ozobanga te ke mabezala komba papa kaza mama uzana kubunga te ubungi te ulingi okonfirme nga ke Rachel nde azalaki mwasi légitime me nga na ndimi yo te po bazoloba makomi ezoloba que le mariage soit honoré de tous bapara bandimaki ya Jacob bandimaki nde Léa bandimaki Rachel te eye Jacob soko ayebaki ke ye alingi kaka Rachel akokaki kokende epai na Léa te akendaki na nsima kwiti te akendaki na nsima kwiti te yo ndenge nolobi kwiti akendaki na nsima kwiti te seki alulaki ye c'est que Jacob a trouvé que polygamie est malamu lokola bapesaki Léa c'est que ba parents lokola bandimi ba honorer déjà mariage wana lokola ba parents ba agréé nzambe pas agréé ki bango donc tango déjà bana ya Léa baké ko pamba mama yo yebi pe bible moi mingi Jacob wana tango aké pa Léa deuxième femme naïe Joseph asali nini ayebaki kopambolama pe encore plus loin ata yekuta ata komine na prison ata bomemie na boumbu donc ngana ekomona ke honneur ezande makasi na bana nde ya makangu po bango nde bana chance ebele ta lokola Joseph oh mais Joseph azali nde mwasi oyo bapréféraki nana préféraki Jacob oh préférence ya Jacob ndeki préférence à ma parente devant ma parent honoré qui nani babi mari que le mariage soit honoré de tous ba parent bandima qui nani bandima qui nde Léat yepe Jacob andima kit il fallait kaboya tete ngana lingi kaka oya ngawana mais ya boyite andimi après ko lo bake onde ayaki nde pa Rachel soki ezalaki ngai na lolenge ne lokola na pointaki Rachel na nga na tika la kaka wana bien alingaki nazonga na zela mais dès lors na sina ndimaki donc automatiquement Rachel a sakomaki deuxième femme nde deuxième femme wana nde côté chance ezali nde côté lipamboli ezali nde yango lelo tozomona na kati ya ba musulman kuna côté ya Ismaël côté mama beta qui c'était mingi nde côté lipamboli penza za ya makasi koleka bande ko balandi bozolanda sekele ya papa Kazadi papa lobi longonya na ba deuxième femme po ete bana ya lipamboli ezali bandeko ngala loba nini eza maloba ya papa na koboya te esengeli invité aye aloba o azala ngo posa tango mususu pe ezali révélation maman Chantal Ayao bokila lokonde fampekat maman Mboyo maman Chantal Fitina nyazo tula ba maman Hélène na molonga ni ayo na Belgique papa langa Jean-Marie Bokulaka maman Sophie Makoma yo na molonga ina bozolanda papa yo na molonga ino Steph Zao maman Jeannette Silu yo na papa Vicky Maneno bozoyoka Chantal Swami beauté pes beauté papa
sikoyo toloba ete bapapa nyonso oyo bazaka la basi na bango moko c'est que baza obligé pe bazo ba deuxième femme po bala na bango oyo ya babale wala bapesa bango chance. Mais comment tokoloba bango nyonso te mais moto yo chance na ye moto makanisi na ezokende na ndenge wana makanisi ya Jacob ekendaki na lolenge wana makanisi malgré ya Abraham mwasi nde atindikaki ye d'ailleurs kuna kutu nazolinga tolobela ngo te po mutu aboyaki elaka ya Nzambe ezalaki nde Sara ya boye elaka akabi yango na mwana mosala na ye oyo azalaki mopaya mwana wana kokoza na malédiction te wana nalingi tolobela ngo mingi te azande bénédiction mama espoir en tout cas kolimbisanga mingi na point wana meka ko rectifier mke tala passe oyo bapesi moninga pa azwi lipamboli okotala te ange de Dieu nda akita mama ange de Dieu akiti ayebisi zonga ayebisi agara zonga akende ko similie pe apesi ye laka apesi ye na kombo ya mwana ange oyo avandaka na Nzambe apesi kombo bongo kombo wana ezaka po ya onyokwa na mokili oyo mama meka nanu kotanga makomi malamu po nga ndenge natangeli yango namoni ke ange akokokosa te ange akoya kokutana na mutu po azwa malédiction te. Moi je pense que soki okoya komemela nga o tango Sara botaki babimisaki Agar te tango babimaki falaki mboke koma minene kokokisama na malako bapesaki ye ke génération akobota etuluki na bato oyo mokili ekoka kotanga te ifalaki nde babima ndenge bake kosala mokili na bango epai oyo bakendeki. Donc moi je pense que na lolenge na ngai na koyoka ndenge nga na yokeli makomi eza koyebisa ngai bana ya makangu bazalaka na valeur mwasi ya mibale amemaka pe lipamboli okotala bato oyo nyonso wana oyo bazala basi mibale misato okomona Nzambe apambola bango okomona na kati wana nakobimisa mutu mususu kuto yo tangaki te lokola David ye kutu azalaki confirmé na ye polygame mais azalaka moto akolela te azalaka moto ya bosi. Je pense que pour Nangai, na ko continuer ko soutenir toujours que polygamie eza nango malamu. Ceux qui papa zo pambolam, ceux qui bana bazo pambolam. À quoi bon alobaki polygamie eza mabe? Non, eza malamu. Bande ko balandi papa lobi eloka ko kabela nde sukalio posa esilaka noki te eloka ko kabela nde sukalio. Ah, voilà la monanga Joski Kiambukuta. Namoni papa langa lutumba simaondo Manuel. Voilà na lobby. Ah, libota ya papa ndombo petum. Natombeli bino kaka boboto po ete papa se akotika biso. Ba mama bozo yoka papa lobby ya lobby polygamie kitoko bala na ba pambolaka. Tango akepa David amoni lisusa linga tombola Salomo. Mwana ya polygamie. Alobi Bible tomboli kaka basi ya bana ya ba deuxième femme. Alobi na Bible kaka bana ba deuxième femme de basali makama minene. Bana ba deuxième femme de batombo. Oyo sekele maman Chantal ya o dadi boembe. C'est quoi biso so bando la to sa ba deuxième femme to boya ko sa premier bureau to boni ba premier bureau ba premier bureau bo revendiquer ba droit la bino na yo kabilo po alobi bana la bino baleka nzela te ka bala ba deuxième femme ngai te papa kazali papa eza malamu mama zela votuna mutuna ba bebi saka na dente ba premier bureau okamwe kokamwe ngata bango nde ba kopiraka na nyoka siko yango bango bakoma victime yango lipamboli ekima bango yango ezonga na ba deuxième femme. Papa pardon sembolo no sikanya tana bango basaka nini bango nde bapengwa ka nzela te bango nde bayokaka nyoka bongo Nzambe asala bato boni na institution oyo olobaki na ebandela l'homme qui tira s'attacher c'est cette femme là qui a amené la femme à la perdition.
nde omoni makambo wana ye mobali aye koloba soki nga naza frappe lelo ya pa na yo olingi obotelanga lipamboli nanga nabima na Eden likolo na yo nde yango ntango akomi kokenda moni Eden yango kozonga se donc oko comprendre place wana mwa bien donc premier bureau déjà yebisa bango si babebisa déjà libala ba premier bureau ba mama bomoni tina nzunga libala bongisa tango zoyoka makambo oyo oyo alobi yango aza mwasi te me nayebi ete mama espoir akolanda biso na kokutisa bango na papa po ete basolala mwa likambo wana ngai na koinvite mama espoir kasi bamama pardon ozala libala na obatela batela bandeko bangai batela ekoma te o mbanda ye kodendela yo ekoma te lisusu mbanda na nga nayo kaka ye na sango lelo oyo tokutani tomonani nzoka azalaka boye lokito ya moto okoyoka na mosika okomiti ya baide ya zoba ebongi yotala na miso mama Sylvie Mwamba molongani ya giwa nzambe na beleli bino ba mama la reine Olga Lompinga Queen bino bozoya vers ba mariage botoli l'enfant propre Rita Mawete na boy nanga ba mama bolela mama Sylvie Mbenza ye Angelo Sandrani la mon cœur na lingi nanga ite moi ça leki tete mama na lingi te ba mama ba première bureau ba première dame bo simba ba papa malamu po ete papa bimisi sekele moko lobi bino bosi bo bébé sa uta jardin d'Eden de to le papa Marie azaki deuxième femme yoka continuité ya Marie hein yo yebaki yango te mazaki deuxième femme moi liboso botaki nana papa makambo zolo ba vraiment ya solo moi na liboso Marie botaki nana yende bisabiso maboti na ange de Dieu et bongo ba lieki ya Jésus Marie bota ba nana ce que vous pouvez reconnaître valeur, il y a ma deuxième femme, mais jusqu'à preuve du contraire, la Bible les a valorisé. Peso pambola na mibali na bango. Kabuya l'homme puissant. Aux amons la deuxième femme, tu es un premier bureau. Ce que vous la premier bureau, bah là qu'on est la héros. Oh na moni maloba oyo et ko sepele sa penza papa nangai. Air Congo. Yo penza la foire ozotalanga po lelaka likambo lobi bino bana ba deuxième bureau ba boaka bino baloba boza ba enfant illégitime papa langa Georges Moleka obenganga lobi océan de la presse na lela kamukonyo ko sala émission lelo bozu avocat la bino papa Kazadi alobi bino nde boza bano bopamboma kaso moni te musalo yo sala tala foire ndenge ngenga toko kitanga na kabuya l'homme puissant poto sola no pela likambo papa sembola na po en tout cas ba premier bureau bazo que lo kanda penza la ndenge boko zolo baboy c'est que yo zo tinda mibali na bango siko mibali yo o ba kolanda yo o bazana ba célibataire monte ko bebisi bango pe ba ke ko bala ka baluka ka bazana ba deuxième bureau po bana ba deuxième bureau ne ba pambola bana ba premier bureau ne ba pamboma te et c'est ça problème na ngato ça problème ngana tangi ka makomi balingi to bandoke na ona makomi à le preuve to kende na makomi papa tanga la tali komi moko pola yo kapo eza nzungu pali bala ozape ko côté ya ba mama po bope atanga ipe nazomona ngo pe mwandenge okomona ngo mwandenge te ce sont des réalités nakoko tangelo lokola toza na livre na biso ya Genèse 16 na verset na verset 11 okoyoka et le Bible l'ange de l'Éternel lui dit voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Amen. Wanezande eloko oyo, ange de l'Éternel,
O elobi ange, c'est que Nzambe mutatindi. Tango atindi, c'est-à-dire quoi a confirmé. Ponga na yebi ke lipamboli malamu eutakande par nkolo. Lokola nkolo mutatindaki, pe agreyaki, aboyaki kolela ya Agar, ayoki posa na ye ya motema, nde a confirmaki. Et ça déjà une bénédiction. Et lembo ezotalisa yango wana. Soki te Nzambe kwa kobola, abi wana za mwana elakate. Mwana elaka na sala ki ona na Sara. Papa yoza la basi boni. Maman, nazana na mwasi moko. Mais comment yo mutozalo na mwasi moko? O expérimenter nan makoma basi ya mibalete. Papa, oyebi kozala basi mibale. Jean-Jacques Soki mobala mbinga mobala nanda ko ba pese sotonda mo. Jupiter bokonje. Bless week. Bilo ba papa sko la bali ko bela bino. Bolo banano. Foska di kiesi. Toto Sukami mobala pembe. Est-ce que kozala basi mibale ba papa bo agir nan? Ba papa René Mandombe. Ah! Papa langa. Yuna no si basi mbalete. Oyebi pela nte kozala basi mbalende nezalaka. Mais comment oza ko ngaku tulaka isi ndengo zolo baboko ça veut dire oza déjà la basi mbale po boti la bango oyebi makamba. Mais oyebi na nte siko oza pe ko betela ngo sete ozo bona te keza problème. Obe mama bana no de ozo la que oza ka déjà la ba bureau. Te ba image wana nde yakati. Ta na mona ngamoko na pambola mite. Mais na mona Abraham aboti na mwana aboti mwa na mwana musala na ye. Azaya ko pambola. Bon, tango ngana mwana na boti na mwasi moko makambu eza penza na lolengo esengeli te yango nde mwa baposa na tango na otanga makomi nde na komi biso nde koluka moye yake na se conformer lobake ye mama oyo amonaki bana na bapambolaka te bapambolamaka te akoki koya peut-être koconvaincre ngam mais jusqu'à présent makanisi nde eza kokendaka wana tala Salomo pasali prière panzamba biso ki na zaboye na kozala malamu te malamu pianga intelligence sabi c'est un enfant qu'on ne peut pas négliger mbangu apesi intelligence akomi ko sala makambo ya malamu ya lolenge onzamba zolinga atongeli na temps nzambe pa moni abia mwana atongeli ngapa pour moni ba prière nyo c'est ça là na ko exaucer yango pe exaucer yango. La première bureau était bakompe ko bunisa Salomo. Maman langa Chantal Ayao présidente langa tala makambo lukeli océan de la presse. Tala makambo lukeli océan de bande ko ngate bolimbi sanga penza ngaite. Papa Kazadi, papa to komokela suka beta la nusetelesika. Ba la première bureau ba bunisa Salomo. Mais comment? Tant yo moni côté wana. Oyebi biloko wana sur la nyambe ya kapena mama na bangonda chuba kana katwana na bango mo bako comprendre ande kona biso to ke okabela biso mais ba mama nde ba chuba ba mama nde ba komisa bala bango la mona papa te wala mona papa te la mona papa te ça léger kasi makambo ba illégitimité outi ne wana te yo kanse utakapi nde makambo yo zo ka bazolo ba ke baza ba enfant légalité ba yebanité brièvement na koyebso na Congo pe ba koma ko ba reconnaître ka bango ya solo menga na bike lo eboya bango te soki ba prévezali lo aboya bango ponani tata na bango ko monene on websa ngake Ismaël amona Abraham te mama na ko sepela mukomusi oyoka ba musulman oyoka ndenge ba finga ba chrétien ba bola olobi nini nkolo musuna olingo yoka ba musulman nde oyoka ndenge ba finga ka ba chrétien ba bola ba chrétien ba bola oyoka kata ba masolo na monte tabe information landaka te oyoka taba olobela ba musulman te na ba lolenge oyo bango basalaka ba vivaka bien ils ont l'argent. Toko désorienté débat pour tout le tout bébé mais bapambolama makas bande ko langai penza docteur Jules Tibouabo aux États-Unis na ebité
mais bilo ba chrétien tozala nzungu ya libala kasi papa aye alobi makambo ya polygamie eza mabe epa na ye alobi eza mabe te kabu ya l'homme puissant alobi ba papa soko ozala mwasi moko yebaki okopambola mate po yepe akomi na ye kokende vers ba musulman yango ba musulman babalala bango basebele seke baluba baza ba musulman bandeko tokomoke na suka kasi papa la yebike tokotika ote po te feza ngonga mais tokoluka mama espoir pe na koluka ta ba mama misusu ba papa misusu po en tout cas fungoli ngai so na nzunga libala tokele siko na ba débat penza o esengeli na ba foyer kotala makambo yo soki pe bato bakoloba osana réseau te mais bandeko langa o ezaka première partie à suivre ezali moi maloba lo penza ya kosukisa po l'émission ya lelo kasi toko continuer na yo. Oui, maloba ya sukisa ke naza koluka kaka nakutana na mama espoir ameka ko convaincre ngai pour ndenge naza boye naza déjà na nzela wana par rapport ya be preuve oyo nga naza nango soki ya monika za ne preuve moko ya ko talisa ngai mais ezala nde na Biblia pour nga nde naza na kati na Biblia ekozala malamu mingi koleka bandeko balanzi na ebini na lobate mama espoir akoyoka mbela la pe bokutana kasi bandeko bangai boyeba ete la reine Vachi abebisaki libala na ye ndetala Esther aye ba mama na senga kala bino boyeba kolamba bo soigner ba papa bo bongisa bango na mbeto na bisika nyonso ko bote za assurance te bolandi pela papa la bokebi bolandi pela bokebi alobi akomi na voix kasi mama kotindika Abraham na yo te pa ke le kokuta na Ismaël po ete bokabola bénédiction zala femme soumise ndeta la tina émission la bilo nzungu ya libala eya pona nini ete ya bilo ba mama bozala ba problème sérieux la mabala la bino boza pezana ba problème baike pap mama osukola kabilamba mobilité mama yo kutu mobali na yo ata sengi yo boy donc yo fobela mboka mamba yoka mama okobenga moi c'est mosusaya c'est comme moi c'est la tanga koya babi bana bango bazaka lipamboli ngai te oyebike ngai en tout cas eza moi biloko sika mais à défendre la makomi yo pe oyo moni ke faut kutala papa Kazadi benga lolenge ya benga ki alandi mama espoir alobi aye alekana bongo basala débat na mama espoir yo pe oyo moni ke maloba papa Kazadi alobi eza elokuta benga na numéro na biso vraiment papa merci merci mingi mama journaliste tokomi penza na suka émission la biso ya lelo babalani esengo na babalani vraiment balongani na ngai Sylvie Mwambala molongani na yo Giwa Nzambi mbote mingi na bino nyonso bisika bozali vraiment na mikili ya bapaya partout penza pasteur en Afrique du Sud obenga kingala pokwa ndeko langa la matadi obenga ki la reine lompinga bobenga ki mboma soda ya makasi ya bobenga ki ezalaki faute ya réseau na lobi ete kalate tokozongela kaka ngala kaboya l'homme puissant toza kaka kobunda mama Chantal yao oyoki papa ozebo oyoki bino nyonso bolandi biso pe na bokebi Gilles Tibwabwa munganga Arthur Ndombasi vraiment nazala mingi ya koloba te tika Nzambe abatela babalami tika Nzambe abatela bino po ete mariage ebundisamaka makasi kozala mwasi folte zala femme sage oyo okobatir ndako na yo ba mama ba papa to lingana bye. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité.